Ebitenga pe na sala kaka na nzoto. Tangu ba basali mariage papa. Na nini osunga biso mo muke. Tana mi mwasi. Luka ne basema so ni kuti ba mwasi. Na ni be mobali. Loko oyo yo. Osala na binanga. Na mwasi na ngai. Et maintenant yango oyo benyeli ngai bana kinga. Kuna yena yo ba beti zo yo sana joto na ngai. C'est comme ça que tu m'as connu comme ils sont plus mal en commission. Non, c'est comme ça en commission ça va Tony kokoma tina nkina na belle famille na ngai. Il a mal à na niveau même si na luka ko divorcer na mwasi na ngai. Tonyo base que yo ko détruire vie nanga na tata o no ko bazo mutu yo Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes là, Masola Winner Star Cargo, Narata Dubaï. Ça rappelle-moi bien, nous sommes là, nous sommes là, Madine Kinshasa. Mais ça rappelle bien, on a rappelé que Vincent Beta Masolo, il y a Winner Star Cargo, agence Moya à Dubaï, Cargo, ils assurent, ils rappellent bien, ils sont mon péto Yara. Pour nous vérifier, est-ce que Maraboto est vrai? Donc voilà, tout ça à Dubaï, tout y est na Winner Star Cargo Awa, donc au monde on a donc bazo Tchabilo on a conteneur donc un côté Awa 45 jours après nous on a Kinshasa donc bino vous la photo vous en Afrique vous en partout même na Kin vous en la posa au sommet bino on a niveau Dubaï adresse César Moko, donc contactez Winner Star Cargo. Je pense que contact dans votre outil à Sawa, et à Kinshasa, ou à Dubaï, donc tout ce que vous voulez acheter à Dubaï et à Kinshasa dans de meilleures conditions. Bref, année à Vincent P. on n'est pas sommagi et écoute déjà. Comme le gros Vincent, on est rassuré, pour rassurer les grands mots, on est à Dubaï. On a Dubaï et on a fait déjà la place. Et là, on peut inviter Binopé, donc Oya partout dans le monde, Amérique, Asie, Afrique, partout en Europe. Donc, on a business, on a Mituka, on a Kenkeleri, tout ce que vous voulez, la batterie. Donc, l'adresse, la Dubaï, Zara, Winner Star Cargo, l'adresse est en place déjà. Donc, voilà, merci. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Salut. Très heureux, chers amis téléspectateurs, de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Vérité en face. Nakati ya chaîne Abino, la voix du peuple. Toye Lisusu, Liboso, il y a la télévision Abino sur Couleur Télévision tous les lundis à 21h30, les dimanches à 13h et puis le vendredi à 8h pour que vous ayez toujours qu'on continue la nouvel épisode Oyo et ça dans l'objectif d'édifier, d'exhorter et puis de consoler Bandeko bazan la problème et belé. Voilà, retrouvons-nous juste après cet élément pour te démarrer l'émission Abisso. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous avançons dans l'émission Abisso à Lelo Lisusu. Vérité en face, Nakati à chaîne Abisso, la voix du peuple, où nous invitons à aimer et puis partager cette émission. Laissez vos commentaires pour que Toye Baneni Nitoro
comme ma émission oyo. Et puis je suis reconnaissant na bandeko mingi na libanda ya mboka obozo continuer toujours ko benga biso pour nous encourager, nous motiver, pour nous dire que voilà Vincent vérité en face ces émissions moko bien, ils ont édifier biso, ils ont aider biso, ils ont fait voir biso vie na ba angle mususu et bandeko mususu ba même plus loin que le ba que vérité en face ils ont maté le rôle à la carte église. Donc nous sommes très contents, c'est pourquoi nous vous invitons yako hésitaraté koyaka. Ah, si vous avez un problème, vous pouvez toujours nous appeler dans le numéro de Tchena Seto. Collègue appelle dans le bureau na biso na Kinshasa na couleur télévision, tous na 6e niveau, na niveau ya Gombe na galerie présidentielle. Voilà pour la Kaoyo, to tegi botu kotala, je pense que batu mingi là ba moninga lelo, il s'est dit Vincent a eu biso suite, il y a problème, il y a test ADN. Non, bon mon ala ki na latika ndemoko, c'est-à-dire que tout ça li vérité en face de l'autre yamaki baka ni balé. Donc quand botu kotala liboso ezaka ya bato ADN melelo mais toujours continuer toujours na bandeko musupe ba ko luka biso par rapport à la situation moko ba zana yango. Chers amis téléspectateurs, le local to zana ngo eza kamoko personnellement pour nanga pe eteinga tant on a eu explication nyonso à partir ya ba pasteur ba faire voir biso, j'ai compris que na vie tant tout ça rabolamu tout ça la rango tepo to benga batu bengra. C'est-à-dire, ceux qui ont été masolé en gratitude, tout le monde est biso morona, yo morona, nous benga, on benga frère nous ingrat, dis-toi que vous en avez ingrat. Ceux qui ont été en gratitude, nzambe peut-être ailleurs à prière na bisoté. Ceux qui nzambe ailleurs à prière na biso, ceux qui nzambe doit continuer toujours au ciel la biso na ba vie, c'est parce que nzambe atala la partie où on a une gratitude na bisoté pour des fois. Donc aux ala lelo la mukaki au comité na poko liete, ah nzambe pena linga ngata pesa nga liete. Mo bosani ke opema. Obosani ke oza bon sato bosani ke otala omona. Donc quand moi le moko na ozangi obosani bola munyo sur nzambe. Mais lo bien ola osenga su nzamango, omona nzamango va continuer au pesa pour dire que atena compte il y a une gratitude na bisoté. Alors bisope ba humain tant tozo salisana, to tenara quantité il y a ba gratitude que nous avons la moto au pesa qui asenga oka merci. To moto salisaki aya kosunga yo. Parce que celui qui tourne luka yango na makasi to kobota motema mabe moko boy envers bandeko na biso ekomi mabiso pe na nzela moko ya mabe lelo eza la maman moko yeli biso na nzela, je le confirme que yeli biso na nzela ya ba pasteur nde ba pesa qui est conseil que situation na ye vie gravité na yango vie profondeur na yango il faut ayande koleka na vérité en face pour asunga pe bandeko bazana bandako o bazana ba même niveau na ye na même position na ye ba ye ba nini na changement. Il faut aller la vérité moko. En tout cas le leza tolo ba azako confesser, il faut confesser di kambo moko oyo ye asala oyo et même lié et tao azana ngolelo. Je pense que dans la suite émission na biso pour comprendre état nino azana ngo et pourquoi il faut confesser problème azana ngo. Retrouvons-nous juste après cet élément. Merci. Oui, chers amis téléspectateurs, nous allons continuer. La vérité en face, comme tu sais, que les espaces tu peux ça le but de cette mission, moi j'ai toujours dit aux gens, premièrement, tu as évangéliser. Tu as te batu. Toza ko mema batu na la repentance, toza ko mema batu na changement, pas qu'à seulement na bateau bayara na plateau na biso, mais mingi na bateau ozota la biso pe na bandako, parce qu'il y a des choses où batu musu bazara prêt à rosala. Maintenant bozo mona ba conséquences na ngone ezo comme na batu musu, je pense que rechanger bino. Donc o biso photo retena mingi eza que makambo zo le na plateau oyo eza pona oté ya bino. Et puis, il y a un problème où on a sa vérité, vérité, bomba, ou personnellement, ils n'ont pas si pour bimisango. Il y a la vérité en face, pour que oyeba sa vérité en haut. N'engé to yambi lelo, maman na biso, awa na plateau oyo. Si on a posé aux questions, répondre na yo. Donc, na banocho micro pour makamozo lo batuba yokavi que nous signalons que maman na biso, je pense que tout le monde y est dans nzete. Donc, azan la pour ma misou, azo mon ali souté. Il y a cela 6 mois et Karoluka délivrance
koluka délivrance na yende etindi ememi eti etambusie makolo poto yeba kokutana ye awa na kati ya vérité en face. Bonjour maman. Bonjour. Topesi sous courage. Je pense que ezaki pesa facilité koya koleka na télévision, mais ndenge tosolaki na yo ezaki to eza na esengo te ke to retrouve awa, mais tosolaki na yo ke biso bana na Nzambe tobundaka contre bato te. Ndenge Bible elobi, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais tolutaka contre ba esprit nyonso ya mabe, ba principauté nyonso ya mokilo ya mabe nde tobundaka nango. Des fois même totelemelaka bato mosusu basambelaka azobenga azosenga liwa mpo na ndeko na ye mpo asalaki ye mabe. Biso tosengaka liwa te, mais tolukaka nde tomema moto wana aza na mabe ayeba Yesu, pour que mosala oyo Yesu ayaki kosala na mokili oyo econtinue. Biso tolukaka liwa ya motu te, mais tolukaka nde moto azwa vie. Parce que même dans la Bible, Paul oyo asala mouvement makasi ya christianisme, azara kuboma ba tunyonso bandoko belela kombo ya Yesu Kristo. Mais na suka nango ye mutu amemaki kombo ya Yesu, mais soyo ba binzamba baki aboma ye, peut-être musala asala kanga kosala ngote. Donc biso toye awa te poto culpabiliser yo, poto bimisa yo mabe, mais toyende po likambo ekomelio et sunga bato mususu. Confession oyo osala lelo, eza confession oyo biso te obligé que Nzambe à travers ba pasteur ne ba obligé que il faut confesser pour que oyo ba reçoit solution. Mais tu ba d'abord maman, comment on a ni maman? Kombo na ngai Mama Munga. Maman? Mama Munga. Mama Munga. Mama Munga to yambi na vérité en face, donc to yeba nini bengi yo na kati mission oyo. Ndugu meminga awa papa iza pola kukutanaki na pasteur akendaki na église tosololaki na pasteur yango bango bameminga awa bamemio awa pa bapasteur na problème nini eloko nini esali ke yo bapasteur bamemo na vérité en face akendaki baprière kuna pa pasteur tosololaki na bango prophétie ekiti na kati ya église eza na problème oyo boye bango bazolaki yango prophétie yango moni pasteur aye na ngati ya watruit mpona kotubela oye awa mpona kotubela oyeki koluka bapasteur mpo oza na problème e bapasteur bokoti baprière nde prophétie ebimi c'est ça eza ndi bongo papa sikoyo prière yango ezalaki na likambo nini oyeki koluka bapasteur mpo oza na problème nini elo nini oyeki kolukela bapasteur nayeki koluka bapasteur parce que nabelaki miso ezomona lisusu te ezomona te papa ezomona te yango moni eti na yenga naluka bapasteur miso ezomona su te ezalaki ndenge mama ozalaki komona na yo olamuki kaka na ntongo boye miso mama ekufi nabotama bien nalala bo ntongo etai na butu na ntongo mpo nalamuka nafongoli miso nazomona te namoni flou na miso namoni flou nalamuki nabengi bato ozalaki na bango nazomona te tota moto ekenda bopital nasali baexamen nyonso balobi na ngai naza na maladi te omona etinda ngai naluka basali ya Nzambe ntango naluki basala ya Nzambe basala ya Nzambe bayebisi ngai nyonso to ezokutaka apa na ngai ezokutaka na yo toza base ya maladi yango nde prophétie ebimaki balobi maladi na ngai eza kaka ngai moko naza base na ngai moko nde nayebi maladi oyo mpe euti pasi okoka koloba te. Voilà, maman, maman, pasteur, bienvenue. Je pense que c'est vraiment important pour Nabisoto faire intervenir Bino parce que maman lobby que avec le Bino ne bomemi en vérité en face
par rapport à maladie au azanango na éviter ceux qui ko pesa biso moi lumière il y a problème non ngizali. Bon, problème à maman avant qu'il n'ait malam, banda boumou na ya monaka akola salifi na ye, à monaka na ye. Arrivé un temps à la mouki na butu, na tongo, à monaka moulili, pour na ya kalisi peut-être, tozaka butu nzoka nde tongo c'est tanakina. A forcer moulili. Ba meme pe l'hôpital batali avec non. Bacha qui se boiso simbate za katari ndoto solution zate il a trouvé mieux que aya koloka biso pona ko songa na ba prière elle a koloka to bondeli nzambe a révélé za likambo za ipana ye za problème te que o maladie vie eza na maboko na ye nyose komeli eza ye moko ayebi vu que tu posais peu de questions, maman ni nzamba levé za makambo na yo. Oya lobaki non on a jugé bon que non. Et la situation spirituelle, il faut quand même tobi misango pour esonga batu mususu. Yango, il faut yemoka la vérité. Il y a les gens où il faut le bela bango vérité par rapport à la situation moko et les cas. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup pour évoluer dans l'émission. Je pense que tu joues encore plus de détails et pas à pasteur pour la situation nenge ezali. Si comme moment temps bazolo ba que maladie na yo, passe na yo, eza yo moko yebi cause na yango et na ibande l'émission lo ba ki oye ko tubela. C'est-à-dire aujourd'hui reconnaître déjà likambango que au sala likamo boye et spéciaux passe na miso. Et si on a en vérité en face, c'est parce que Olingi au confesser les Kamango pour battre na limbisa yo, c'est ça. Il n'est pas passé. Il faut la senga kabo limbisi. Nzimina senga tabo. Ala mamo. Combien de temps au monde ensuite? 6 mois. 6 mois. Non, mon athée, 6 mois. Mon athée dans le côté. 6 mois. Et voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Toro Lobi Samama Mingité vit son état. Mais biso nangam na biso na ba pasteur, on avait pris soin. Yako lukakoye bandeni toro me malikama poto me maotina suka moto il faut singa pardon. Je pense que baza derrière mir na biso to kotsa bango et puis to lukatoye ba asalaki bango nini to asalaki ba asali bango nini pour que à se retrouver na état où to se retrouver juste après ça. Merci. Voilà, tozo yamba sikoyo ba ndeko na biso oyo ba yeko tala biso. Bonjour mon frère. Oui, na yambio. Na yambio. Teza conférence de presse, ezali émission. Bon, fait déjà, si on a vu pas émission c'est trop dire. Pasteur yo na pas na suka kuna. Mais pasteur, aussi longtemps que openinga ina téléphone puisque eza au lobby réunion familiale. Et maintenant on dit ba te belé boyer na ba journaliste et na ko bête tala Laura caméra na ko papa aussi c'est ça s'il vous plaît mon frère joie maîtrise donc to ba yonde ba tio frère nanga to ko encourager ba boujo ba boyeti joie maîtrise frère joie maîtrise oyo kuti ba te belé boyer ko mataka ate na ntango ebino le kamba bengi yote. Je pense que ce beau se déplacer boyeti awa c'est parce que ils ont un problème oyo ils ont concerné bino. Ngalo singo matate o panza caméra tonité papa yosko zanani ngala zali ngane mutu naza organiser makamno chez awa likambo eza awa. Je pense que moni tata mwasi na yo je pense que yebiye tata mwasi munga sikoyo tango yo moni aza awa c'est que problème mo eza awa to bengi so yiti musika boya à travers passer pour tout sur nos problèmes mo ya zanango ngalo singo non kita pardon tata mwasi azo monate
Quoi? azomona te yango tobengi bino boya awa po tosola na bino problème oyo aza nango Aveugle? azomona te aza na problème ya miso donc soki bokokofanda comme ça tosola na bino eza na plaisir te eza na sentiment te oyo tolobi ke boya awa donc tata mwasi aza na makambo aza na mposa sola na bino mibale nde tobengi bino boya tosolola mama okofana yo tozwaki yango parti ya mwana ye parceke tobwaki toyebisaki bango ke non nde toloba mpe bana ye mpe bandongo nayo bacousine plutôt baza awa mais baboyi koleka nde na niveau ya caméra awa aussi longtemps que bobengi na téléphone que eza réunion familiale et maintenant ceux qui tient ce qu'on a place na ngai yo ekozokota omoni bacaméra omoni bato bafandi boye tobengaka bino boye par rapport ya po to rate yo ti na sens que opesa plus d'importance à likambo boti musika je pense que depuis Brazzaville ti Kinshasa awa eza baventure te et puis vi au pasteur ayebisaki bino c'est que ezalaki important mpona bino boya awa boyeba eloko nini oyo se passé entre tata mwasi na bino na bino et je pense que na suka soko ozwi opesi biso chance en connaît besoin couple so opesi biso chance je pense que bon comprendre que ezalaki important bozala awa en fait dans meka pe koexpliquer bino eloko oyo biso tosalaka awa ezali lokola mwa lisanga moko tokrea tosungaka bato baza na baproblème comme nango eza vérité en face c'est-à-dire motu soko aza na sinatala ngo na braza kuna natlanda voilà donc maman au moins ayebi yango esonginga déjà peut-être oyebi yango te donc tosungaka bato baza na baproblème bapasteur baza awa et tata mwasi na bino soko aye awa eza à travers bapasteur nde bamemi awa parce que likambo aza na mposa sola na bino tomonaki que eza important eleka awa peut-être na suka nde bino bokoyeba pourquoi esengaki kaka eleka awa donc nga na osi na bino soki tokosola excusez tokosola bien bozwa biso lokola bandeko na bino lokola famille comme mama vitalaka je pense kayebi makambo nini elekaka awa ça va toza na disposition na bino problème awa problème eza awa na ngai nde kutu ngai nde na bana nanu kosola na bino moke avant que na joye namoni bino boyebi bino mibale peut-être ngai nakoyeba bato so bakoyeba te namoni bino baye na baalliance boza mwasi na mobali oui mobali na nga tobala déjà 3 ans déjà boza bacongolais na biso awa mais baisi bovana oui toza ya awa ya RDC maintenant kolukaka toza parce qu'on a Brazza. Voilà, donc c'était vraiment important de faire déplacer Bino, pasteur à faire déplacer Nalimi, pasteur parce que je suis awa, on a pasteur papa tuna yuwa puis pasteur, donc pasteur soit faire déplacer Bino awa, c'est parce que déjà tellement important to solana Bino, et bon vous savez déjà 3 ans ensemble en mariage. Voilà, na yena ngambu ya tata mwasi munga. Tata moi si je pense que ndenge bani maladi boiti sikoyo mwana yo ayeba ite kozobela pona mwana azoka moyo kwa kioza na kwa mamisho ayeba kite na ngana tuna mwa muke na tuna frère na biso ozo bengi tata moi si ozo reconnaître ye tata moi si ko expliquer biso relation na bino mibale eza nene. Merci beaucoup. Omoni ndenga zaboya aza tata mwasi nanga propre. Babota maka mibale yena papa ya botanga. Et maintenant papa na ngai esi akufa. Donc muto aboko lingai eza tata mwasi nanga o. Donc aza tata mwasi nanga ya ko defate. Oh ya ko kende o toto zo te tata mwasi nanga propre. Donc yenda tikala nyonso tu yanga ya fi. Comme responsable là. Ça étonné nini keo ba ke tata moi si akomi na poma misu meyo yebite bozo benga. Oui, nazé étonné pourquoi au moni d'autre part ngana na ba faire et belé na sala na Pointe Noire. Et maintenant madame Kutunde bisenga ki non pasteur nda benga ki. Donc à propos ya appel o ke to yeli awa ezaki madame nda pesenga rapport. Alobi ke pasteur a bengi
que tata mwasi aza na ba problème et puis aza malade. Donc selon pasteur Nenga Lubaki insista qui toya. Na ça c'est pour au monde qui donc nazoka nenga comme avec na yebité. Puisque tout cela n'est qu'à na téléphone bon jupi moi était belé minga solande na madame. Problème moko ya miso ayebisa biso te parce que nga solane mingi armona tindaka mwana ne armona tindi biloko ayena beach azui ake mais tout cas loka sanga miso te. Tata moi si je pense que reconnaître mongongo ya Bruno. Nayoki Bruno. Oyoki peut ndona biso ya moi si ta voix. Nayoki mongongo beaucoup na ngai. Nayoki yango. Et ça ne passe. Ça ne passe. Problème ezawa. Tata mwasi na bino aza pour ma mission. Azo mona suite. Aké déjà l'hôpital. Ah bon? Ba sali examen, amoni ba moni maladie lo moko ya ba kisi bazo komela ine na siba kisho. Azo mona changement mo pinzati. Nde ba bengaki ba memaki pa ba pasteur et ko tomber ba pasteur ba memi baza ba tout travailler na bango awa na kati ya vérité en face et na kati ya église message mo bimaki et message wana et ba ebise ke aza na likambo moko il faut asolola na bato et tant to solo linaye aisa biso lobi ke likambo ngo o fa so na bato il faut nanu amona bino mibale. Donc c'est par son insistance ne albaki ke bino ne faut boyana no po azana makamo il faut solo la fois confesser likambo ko. Voilà donc tata moi si je n'ai aidé yo po o yebaneni na ko solo na bango azo yo kayo o insista que c'est sur lobi ke non il faut bango bazala pour que likambo oyo et professeur de l'église et aider au réaliser. Merci papa. Ouais, nangai Bruno. Asa mwana ya nangai. Ouais, tika kanga na bokola kai tika kai na 4 ans. Nga tika na 4 ans na bokola tinda ko tata mobimba. Maketo mona ye. O to sala ki sasa wa mbongo zote akikoluka na Brazzaville. Ko kenda banda kenda. Una benga ngaite. Bino kipaka ngaite. Komona bino ko yana na kisasa ko yakobala mwasi. Yakobala mwasi na ye. Bino basali mariage na mwasi na kende ke feti na boya kite. Kasi banga na kende feti wana na tambola kala banzela mabe. Na kota ka banzela mabe ona koluka. Po bino sunga ngai. Kasi loko ba pesa kanga kuda na ebitenga pe na sala ka na nzoto. Tangu ba basali mariage papa. Mama nani osunga biso mo muke. Lobi Bruno qui na Brazzaville koluka. Bruno sali sarauté. Asunga ngata mukolo moko te banda kenda Bruno ta ko benga kati. Bruno ta ko tinda te lokatinda kati. Papa. Ngam na bokoli Bruno papa na yatika na 4 ans. Ngam na bokoli mwana ya bwaka kingai. Bruno banda qui na Brazzaville. Abenga kaote aluka kaote asunga kaote. Côté na surtout quand on a le Bruno aye ne comme la Bruno tout Bruno les lois qui ça Bruno était moi si na ekobala Bruno ekobala dikambote ti ya osala ba démarche libala na yenga pe na kende ko kota bikota papa kota papa na ngai ne kota bikota pona ni pour comme il n'a kanda ya Bruno sunaka ngai te comme il n'a kanda woni azo bandela ngo plusieurs fois tata mwasi ngai na sungaka yo te
Anita. Ngala préféré toyo kananu elo nya nga loba. Tant ya zolo baka osbandoko sunga ete toyo kaina nu akeni na likamu na eti na suka. Alobi atambola ita kota ngo po emema nini na bomo ya bomo. Pour détruire. Pour asunga penga mingi pour bazaki soki na koti kuna eko détruire bambongo ya ndozana ndo pesa ngako ozanga ko pesa nga lokote ano pesa nga jiso na ndose nini bapesa nga mafuta moko na mai moko na sokola mususu na pakolaki mususu pe na sokolaki yango na salaki yango tango bako babala ni magashi bango mbele mosta mbali boke ko taba kadunga na tata na kiyamba mosi tena mi mosi nuko ne basema so ni kuti ba mosi na ni be mobali nokande kuti pa mwana nanga mobali yango esala bango mibali babota te yango esalaki bango bongo papa balimisanga eloko oyo yo osala na vie na nga na mwasi na ngai emela yango oyo benyeli ngai bana kinga kuna yena yo kaka bapetisi oyo osala na nzoto na ngai avesa ta mwasi ndesinga mpa nasala o nini nakipaka yo ngai nasungaka yo ngai nzambe na merci mpo kosala te nzambe nisa merci mpo kosalanga te nzambe moko otelema likambo efi na ngai nzambe moko otelema na libota na ngai mabota na ngai na kobota nzambe okoteli te profete akoteli te nzambe merci avesa profete ayebisa ngai totambola mobito nyonso ngai na tola problème te paster ayebisinga profete ayebisinga kevanda kimia nzambe akobundela yo nzambe akobundela yo osala vengeance à vos vies non je n'aime pas laisse-moi je ne touche pas abeki na akobundela ngai na makunguna na nga mpe na obota esengo na ngai esaka po ekokisani esengo na ngai esaka po ozembela koteteli monene nanga tabosi yo okotelinga tabosi yo talo mona peseke yo nde mtokoma papa na ngai donc pour faire souffrir ngai pendant 3 ans pendant 3 ans ah bon comment les conséquences oh c'est comme ça que tu dois poser une commission là la commission non c'est comme ça la commission ça va le venir kokoma tina rankina na belle famille na ngai il a mal à na niveau même si na luka ko divorcer na moi si na ngai to nyoso to dozaki base nzambe ozaki a tête na moi pas vandi boy osolo ba kingai na bande ko sunga yo te yango sali te yo o détruire vie na nga na tata o no ko banzo mutu yo mon frère oza chrétien oza bantu maman basimbaka ete papa basimbaka ete peu importe quand nous en ango peu importe l'émotion sur aux en ango oza droit osimba ete wana obakisi su pasi mosusu na pasi oyo ezalaki te biso nde tobengaki yo awa mpo apprendre vérité oyo et je pense que eloko ya tira attention na ngai maloba mwasi na yo nzambe yango ya bino kasi abundeli bino ti sikoyo nzambe yango abundeli yo merci osenga nzambe ya kobamba mama ngo kiti nzambe abundeli nga ngai litala kobota nzambe kakobota ngai nzambe ekumisa babotaka nzambe paster nanga nzambe abatela omoni yo profete nanga nzambe abate esika nyonso ozali omoni yo soi-disant tata mwasi mon frère merci Joachimia mon frère Joachimia Joana Okimia tosisi na osolana yo te tosisi na osolana yo te parce que ye azomona te oza marié ba faire souffrir pendant 3 ans et maintenant mutu pa ye azoloba bien que yende mutu asala pour c'est-à-dire a confessé te pour na sentiment miso ekufie et église elobi ke soka lobi mabe oyo asala te a miso ekomona te donc ayo luka bino
bozwa solution na problème mabota bozana yango. Donc eza moment esengo pour la bino, eza moment boro banda kotomboka te. Yora non ba pasteur ba benga bino kasi. To yora non ba pasteur ba benga bino. Pasteur Sony. Nzamba pambola biso ya liboso yambo to bandana nuko ko pesa lokola toli to pamboli na nzambe na onyo se salemi kokoma na mukolo ya lelo parce que oyo nyonso to sala kana se efuta makaka kana se en fait conseil na kopesa na nde kwa mobali kotomboke pesa ka solution te isika nyonso kotomboke kota pesa solution te. Si tu n'as pas de que les domaine moko spirituel, ce que tu as tomboke pesa na solution te. Ko tomboka vraiment pesa solution te. Pourtant oyo ki mbela balobi ba pasteur ba bengio. Fallait poser na esprit à ko s'enflammer. Comme ki tisele ki nyonso. Nzambe oyo abundeli bino bitumba komisi bino na mkola lelo. Azan nzambe oyo asenga ka baza na humilité les kinyonso. Humilité les kinyonso. En fait, toko kende maïkete parce que bande comme soupe bazana tolo ba ko pesa. Frère, ezala na arme moko ya kolonga bitumba spirituel. Ezala ka pardon. Pardon de sala ka tolongela bitumbo eza spirituel. Ko limbisa batu oyo basali yo mabe. Bato basali yo mabe. Ephésiens zolo bato to sababoti. Po umela na sena moi toto sababoti. Ndenge ndeko Vincent lobi eza kutu moment oyo kopambola nzambe nzambo ya no libiso na losambo na biso nzambo ya no libiso po yo moko cholo ba bien ki okoma déjà na point au divorcer na mwasi na yo. Frère, Bible zoloba na Romains 12 na 17e verset balobi ko zongisa mabe na mabete et que kutu plus loin lobi ke ba ennemi na bino bolei sabango bomelisa bango nde makala ya moto bozo cha likolo ya motu yo yebi soki muke ozolo baki osunga ye nde bundelo bitumbo lelo oyo azofuta oyo asalaki mais soto komi na niveau ke avant ndalo baliboso na bino parce que nzambe paza na besoin na ye ezalité ya oyo apesi na batu mususu tokokai ko bengete liboso ya ba caméra to benga liboso ya ba caméra pour vous exposer non. Ils ont mutema mabende to exposer pa ya batu to exposer yete to exposer makambo ya mabe o bat bazo pratiquer na vie ya batu elinkolo batangu ya asali yango pona bino c'est que zana mutu moko pe asala ki yango bi azo sala yango bi azo kana sala yango azala na makasi ya ko sala yango te ezalo kola to yeko te ya nebembe to te ya kebembe te to te ya kabatu oyo baza na bomoi likambo salemeli bino. Non seulement bino, mais en abat mususu peut parfois bazo subir même situation. Et l'inkolobani, si vous avez un problème, na place bo s'enflammer, na place à koluka gauche droite, ma bolongo ezala na se, nzamba justifie akabatu. Parce que zolo bake a justifié biso déjà depuis longtemps. Après destina biso depuis longtemps. Muto ya buka kama bolongo na kombo ya nzambe. Ndenge Bible zolo bana mkanda ya Jean 14 na 13e verset na 14e verset. Alobi nyonso boko sengi pa na nzambe na kosala yango. Mutema wana ozana ngo ya pasi. Oui, ozana raison 3 ans. Mais à moment o yesengo. Parce que balobi ke pasi ko ya mesuka ya pasi ezali. Lelo za suka ya pasi na bino. Eza grand jour. Jour ya délivrance na bino. Délivrance na yo permettre peke tata mwasino pia za la délivrer. Kozala na mutema ekenze te pona tina na ye. Pour ton information, ceux qui ont eu place ya kolimbisa yete. Yeba yango ki yondo mutoko mema charge na ye parce que ya tubeli. Tant ya tubeli, assez de chaînes à se libérer. Ça le faut que yo pose esika na mutema na ye. Toza batu. Yo lobi ke osungaka ye, mais ya beti tolo ke osungaka ye te. Et nous le bani cause à la paix que parfois bateau utilisera pour bailler boutique là pas comme ça na destination té jalousie et produire makamoyo et produire et tant que ça mi bongo eteye ete pe batu mususu be bana makanisa ko sala yango ndeko nanga bande ko baze beli bakoluba po basunga yo na conseil mais on a ko yipso za boy zo isika na mutema kanisa ata
oyo tata mwasi asalaki oyebi nzambe liloba na nzambe ezoloba na biso boye biso bato tozosala bolamu tobosana bolamu tozosalela bato mais bato ozosalela bolamu bakobosana bolamu ozosalela bango te. C'est pourquoi plus loin tante Bible ezoloba ceux qui gauche pesi droite yebate ceux qui droite pesi gauche yebate ceux qui osali bolamu koluka vengeance ya bolamu wana te koluka retour ya bolamu wana te nzambe mutafutaka soko ozeli mutu amukila futa yo ekozala toujours na ingratitude ozwaki esprit ya kokende pa ya kosenge pa nzambe te na koloba mingi te oyo ya koloba si tolobaki mpo na yo don lelo nalingi naloba moke mpo na bandeko bazwa esika na motema mpo boyeba ndenge nini bokotambola na nzela ya nzambe nzambe apambola biso. Merci Cordon pour la parole opesinga. Tata mwasi so tata mwasi eza pasi mingi vraiment esalinga pasi vraiment poko koko matina niveau ko sa makamba boy vraiment tata mwasi ata yi azosalisa ote to boyite ata yango azopesa ote yo bokoli eti okomisi so pendenge nini mais oza na banat so yazosalisa ote bana no basalisa opete soto baseke yo sali bongo seke ozana no eloko moko te soto bape bana basalisaka ote seke fala ozwa kisi wana na ye na bana na onyoso bazwa ta kisi wana nyonso mais pourquoi tiki bana na yo kesala kaka na mwana ya ndeko nao po yo boti ete toni eza pasi na vie babito cha mutema na nzambe ko cha mutema na mutamukili ko décevoir yo kaka ata yo babi tangu yo o saleli mutu bolamu ko konteka te mutu wana mutu osalisa yo le musu mutu musu osalisa yo pesinga pasi siko tande ete yo miso ekufio na kimukolo botama na obien eko makasi ko miso ekufio po mona siko yo o mona bango te o mona batu te o mona na bana yo moko boti te nzambe ka mutu ate yo. Cordon pour la parole. Ma mariée, pardon, c'est une puissance qui libère. Tata moi si loko là, anosi makambo a lobby ou limbise kaka. Et loko l'équipe pardon na sena moyo ezate. Onyos to esala tata moi si boye, eza jalousie, haine, motema mabe. Biso batu to tambo na motema mabe pourquoi na sena moyo oyo vraiment na ebité tata moi sala ki bongo po aza mwana ya botité ou bien po aza mwana ndeko na ye so mwana oyo botaki tata moi so ko sali bongo vraiment mokileza mabe motema motu vraiment tata moi si siko tala ta niveau yo komi tande memi yo batukutu lelo o wala ndanga na concert bolimbisanga so pona nga kutu fallait ata inane osali mabe penja mabe tata mwasi osala ngote osa mwana ndeko na yo so ndeko na kufi atikelo bano bokola naloba pe na batu nyoto ba olandanga ata ndeko mwasi ndeko mobali ndeko na kufi atiki bana bobokola zwa bana na kalukwa bana mwana na yo bokola bana na motema moko na motema malamu ata ya sungio te mutu muso ko ya osunga yo ezate ka to bokola batu pa yeka muta sunga ngate eko ya na nzela musu mutu musu so osunga yo to za mte malamu na sena mo vraiment ta ndenge memi yo tata mwasi ta ndenge memi yo ta niveau komi nango en tout cas nzambe vraiment limbiso kaka loko da yo so lobi boye nzamba limbiso ba marié bo limbisa paye pour na nga yango wana nazaki na merci vraiment pas si salinga vraiment na mutima na yo ki pasi makasi voire même na leli eza pasi papa Bruno eloko na oki ko ebisa yo chiffre 3 eza chiffre ya résurrection. Premier jour nzamba kufaki, deuxième jour azalaki kana mabele et troisième jour ezalaki jour oyo ezalaki résurrection. Donc loko les a chiffre 3 eza résurrection. Lelo ezali résurrection pour na bino. Donc bino boza batu kutu bozala na esengo makasi ya koleka. Eza pas si ko vivre pendant 3 ans
na kati ya bapasi na ko dépenser bambongo na bopito ko kende ba église. Oui, c'est vrai, eza pasi. Tozo beta lisolo, tozo loba yango parce que biso to vivre en côté. Mais bino bo vivre en go, c'est vrai eza pasi. Mais lelo papa Bruno bozalande batu ya sengo. Lelo pendez à la fête pour Nabino. Prophète oyo yebisa ki bino oyo a prophétisé pour Nabino. Donc il faut bosala vraiment action de grâce. Boyebisa nzambe wana merci. Bolimbisa tata mwasi mabe oya salaki e futiye. Donc pour nanga na koloba bolimbisa ye. Bolongola kanda bolimbisa ye vraiment na motema na bino mobimba et beaucoup mona ke nyonso o bino bozo luka et que comme plus facile bolimbisa ye. Merci vraiment papa. Accorde pour la parole. On comprendre que batata mwasi na ba famille ba biso oyo ba cause ba malheur ba te belé na baté pourquoi batata mwasi. Donc né le biboye bandeko na obotana ba parler ba moi so linga ba maramour boye. Donc père nanga ana mo problème misu. Le père abotanga a peine problème de vision si lelo mais au monde bandeko ne ba sala sala neti mabongo ya ba kufi mais yeti lelo nzamba batele na bi ka batele pe. Donc batata moi si ba cause ma mebe nazo baté pourquoi yo moi tu beba kinda ba fita ba famille ko kam i mona koma boy eta bana donc je sais kota ma bongo occupé pile au monde ba ka belé pe na ba cité au monde ba di koka ba infirme ba aveugle belé yo moi ko ba bota ma bongo ma kan ma beba sala rabatu ça dit là on sala ma bene e mo boy ali au monde ba fina ba capela tout na ba super bana bo sala aveugle bana bosu na mama ya mina aveugle o tala boy yo maza cause ma munai yo mo ba musuba kabila bango ti na sepena ma museur na nga lobby pour ba ndongo na nga ba marié chiffre 3 et à 3 ils a résurrection c'est-à-dire bolim sa mère le plus vite possible pour résurrection de Dieu qui samedi surtout tali l'équipe n'a surtout pour qui deux matchs troisième match de gagner et puis exemple c'est rappelé à Jésus-Christ à Koufaki premier jour deuxième troisième jour à cause de la résurrection on a bien peu 3 ans on a bien coquille mère à reconnaître qu'il y a fautif donc carrément les besoins limbi directement ma boîte aux fondements au nom de Jésus-Christ. Merci. Ouais, merci Cordon pour nos conseils. En tout cas, et ça n'a pas si et puis place na fani mais monsieur Tangi. Mais monsieur Pene qui tinga na lelina qui passe na ma kotala mwana o batikelio yomoko au bokoli banda so 4 ans lo bakiwana. Si ya comme na âge aussi ko tangisi ba classe ou dépenser ba mbongo ebele pour le loi comme mutu et puis a sa chance ya robala donc nyonso yinza na ntela na yo car yo moko oyoki su likunya ya rosala e mabe si otango sala ki mabe ozuni abana ko tinda te obanda ozelo kote si otango azui olosambela ko nzambe hinenga zuboye abando tindela yo loki e lisusu bana wana ba robenguna koko parce que 3 ans mobimbo oui bana combien ba ba bota na 3 ans ata 7 en tout cas bande kunanga pour la bino nzambe déjà limbisi bino nzamba limbisi bino délivrance na bino yango kaka ndenge yemoko alobi nenga confesser wana pour la bino boza déjà libéré donc na 3 ans oyo bino bomona ki ba passe ya rozanga bana bolimbisa na bino ye mais bo singile pa nzambe amon a pété 3 ans pour ça il y a 6 mois donc amon a été 3 ans comme ça ayeba ma bo ya salaki sort nango en tout cas dans qui na niveau mon habité ce qui mta simbela rasata na bilamba to mta la rasata na kaleson pour niveau ya kimutema mabo ya zana mwana na yo moko omoni ba ma miso batu batangia donc 3 ans on a fait coca. Merci. Merci beaucoup pour la parole. L'objectif est atteint par rapport à la situation à maman.
mais objectif principal ezalaki yo moto ozolanda biso tika motema mabe yeba nini okosala mpona kopesa lokumu na nzambe. Je veux dire aux mariés, ba couple baza liboso na biso, il faut boyebaka yango. Quand quelqu'un confesse, au pardonner toté, cette personne est déjà quittée. Délivrance naïe, et zo dépend na oui na yote qui n'a pardonné yo. Sauf yo, situation écoute ce qui n'a pas pose à la bloquer, ce que lobby non a pardonné, c'est toi qui restes dans cette blocage. Sinon, yé du fait qu'andimi la mise au bateau bimiso ya mabe salaki akomona akozonge la vision na ye. Ce que vous allez moi en ensemble solo oluka ke longi ensemble pour la situation ya vie na yo. Eroyoki mabe place ezalaki ebimi komisaka nzambe. Ce n'est pas temps à s'enflammer. Parce que tant que tokendaka na hôpital baki ko yebiso ke ozobota te pona myome to silikila myome te. Ozobota te parce que kiste vandi na place ya mwana obimaka na hôpital osiliki pona kiste te. On cherche la solution à kolongola loko wana. Mais quand il a compris que maladie nanga ezakinde spirituel il faut komisa nzambe. Luka nini wakosala po maladi wane lungwa na vie na yo. Cette maman a compris que c'est-à-dire mabe na sala nde zongeli ngai. Lelo ayo koluka fasa ensemble. Yo poko koluka elongi ensemble. Na bembe osala kabutu moi. Nawe yebani te. Mais Bible zolo beloko moko te kotika la kobata manase ya moi. Atoko confesser te suka mabe wane koyebana. Bien aimé, tango koki bobo tabana na bino na kimia. Ezata ya kolela lisusu te beaucoup misaka ensemble. Parce que Zamba salo bela bino le Dieu existe, Satan la paix existaka. Na tango bosala ka ba fete na bino bochaka nzambe liboso. Fete kaka na ta ya fete ndeta makambo ebele pesa lemaka. Bible zo recommandé biso to zaka ne sengo ta to kende nesika matanga ke sika ya fete. Au moins que sika ya fete makambo ebimaka. Eza ba mususu ba panza mabala ki amitié sila parce que muninga bengi singa na fete te. Nzoka nde apanye ope na mabe moko elinge komela yo. Toko solo lebele metango na bino ya kobike koki ya kobota bana tango pe ya mama misu na izonge koki parce que oya sala ki akotika la kosala lango lisusu te kola lola pambola biso. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes sur la mingi. Masola Winner Star Cargo, Naratsa Dubaï. Et ça rappelle-moi bien, nous sommes sur la binongo, nous sommes sur la binongo, Madine Kinshasa. Mais ça rappelle bien, on a rappelé que Vincent Beta Masolo, il y a Winner Star Cargo, agence Mouré à Dubaï, Cargo, ils assurent, ils rappellent bien, ils sont Mopeto Yara. Pour nous vérifier, est-ce que Maraboto est vrai? Donc voilà, tout ça en Dubaï, tout y est na Winner Star Cargo Awa, donc aujourd'hui on a Salama Awa, donc bazo Chabilo on a conteneur dans un côté Awa, 45 jours après, on a Kinshasa, donc bino on a la Poto, on a Afrique, on a partout même na Kim, on a la Posa au Somabilo, on a niveau Dubaï. Adresse César Moko, donc contactez Winner Star Cargo. Je pense que contact na mon touché na Sawa, Eza Kinshasa, Oya Kinshasa, Oya Dubaï, touché libino donc oh mutuka, oh tout ce que vous voulez acheter na Dubaï et à Kinshasa dans de meilleures conditions. Bref, année à mon monde bande on a bino wa sombagi bilogo, yango ezo kota. Vincent pe azana bilogo n'est pas sombagi et kota déjà. Bon le gros Vincent là on est rassuré biso donc pour rassurer que Mamoro dans na Dubaï. Naïe peut aussi ma bureau na Dubaï et bureau on a fait côté déjà la place là et na on peut inviter Binopé donc Roya partout dans le monde et Amérique, Asie, Afrique partout en Europe donc on ça va business on se m'a mis tout cas il y a aussi ma quincaillerie, ma tournée
tout ce que vous voulez, ma batterie. Donc l'adresse, la Dubaï, ils ont Winner Star Rapro. L'adresse, c'est à mon place déjà. Donc voilà, merci. Tokos. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que tout ce qu'on a intervention, il y a un pasteur, il y a un bicho. Maintenant, mon tapé sur point de vue naé par rapport à la situation où s'est passé awa, une situation qui est vraie et réelle, toujours vivre awa. Mais je voulais aussi ajouter quelque chose au pasteur bienvenu lui-même dans Souga awa. C'est que bicho n'a pas fait tout ça là, tu auras plus concentré dans l'aspect boisson, na colia, protocole. Et partie où tu peux ça en fait, ils aura juste moi 5 ou 10 minutes pour nous aussi un pasteur, assembler la gloire ou lia, assembler la fête les cabia. Et moi je pense que dans la déco bossara va fête, surtout la fête à mariage, il faut bossara très attention. C'est-à-dire il faut préparation et zaramakasi. Ne maman zo bunda na goluka voile ni na rolata, na décorer, na sala boy. Il faut vraiment bossara temps na bino à prière pour que nyonso oya mabe et bongisami mpona libala na bino ne ba ba opesa biso ba cadeau ba cadeau musu pe yaka ezara mpona te libala na kene musika toyoka ba mariage musu mona ba basali 8 ans de fiançailles et basali ka une semaine de mariage ba panza na pe libela toyoka ba mariage musu ba basali 10 ans de fiançailles mais ba koko ça ta 24 heures ndako morote ba panza na pour dire que le diable combat le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a une carte de mariage, une place famille et ça la mara. Et si quand il y a docteur, il y a pasteur, il y a tout le monde, il y a président, c'est-à-dire si la famille est la base, c'est la source, c'est le noyau. Donc il y a une zété. Donc il y a une zété, donc vraiment, il faut très attention dans le mariage, dans la célébration, dans la fête, dans le mariage. Et puis, toujours là, que tata moi aussi, à BBC Bango, pas parce qu'il y a un cadeau. Parce que les gens comment refilmer pour que les gens aient un cadeau à ma baie. Moment où tata moi c'est un cadeau, mais quand il y a un bango, ils ont pas tiré la bango, c'est mon si à ma baie. Donc tout le but est que banana les lobayam basu ba marié te mais vous préparera juste ba mariage pour rolo ba bayam ba yote mais tam sous présence c'est quand on va faire tu vois et qu'on peut bouleverser ma cambo. Toujours banga diable était, toujours banga satan mais toujours au kebisa parce que même du lobby qu'un homme prudent voit le mal de loin et se cache. Et les simples avancent et sont punis. Donc, tous à la bokebi makasi. Mais, na ozon anangambu ya couple na bicho. Pour vous dire que, Bible ici bicho que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. Jésus-Christ est venu pour que les brebis aient la vie. C'est-à-dire, Yesu abayi même gaya qui te pona bato malam, qui pona bato masum. Et biso mnyo sonde to vandi awa, ce tozongi na prière à notre Père to le bara toujours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Dans la lingala to le bake, limbisa biso lokola biso to limbisa rabaninga. Nzambe déjà limbisa biso, c'est-à-dire ozo reconnaître déjà que yo pe ozala mabe moko oyo salaka. Soki to salaka mabe et pas nzambe to sengi pardon. Lobi lisusu ok ça suma bango po ebiko stand au sengi pardon aza toujours prêt au limbisa biso bonté na ye ezara na limite ce que biso pe photo imiter ba to imiter motema wana comme tu es ça ensemble que pardonnez-nous nos offenses ndenge biso to limbisa baninga ce que biso il faut to banana ko limbisa baninga avant to senga nzambe pardon. Je pense que maman lobelo mot très capital à mon frère alobi que prophète na bango, prophète na bino, aloba ki nzambe na ya ko sarate. Après 3 ans, il y a mariage, lelo tata mwasi aye ko avouer vérité nyonso pour dire que yem tazaki à la base, il y a problème na bino et aizo ko avouer ngote par plaisir mais parce qu'il a commis na conditionné, a commis aveugle. Et nzambe a permis ki ka comme aveugle pour que vérité oye bana lelo. Mon frère, c'est ce que je peux te dire. C'est que au biso tozo c'est en ngam na yo et que au lac sa grandeur d'esprit na yo ya repardonner tata mwasi na yo na makambo nyonso oyo elekaki malobeza pa na yo. Merci beaucoup papa Vincent. Merci beaucoup na ba pasteur na ba ndeko nyonso to baza awa
nayebi ke nzambe na nga kosaka te eza cause ke ya bapaster baza awa lelo ngai na ye bavérité ya oyo tozali oyo etungisa biso pendant 3 ans tata mwasi bon tobosana nyonso osalisaka ye osalisaka ye na miso tobosana nyonso oyo tata mwasi eza nango juste eza kaka bolimbisa ye tobosana mpena nyonso oyo Papa Vincent sans plus tarder nakoko kobafue bamaloba na bino nyonso to te na bapaster na bandeko baza na Papa Vincent mais oyo eza important soki nalobi ke na minute oyo ke na limbisi tata mwasi c'est que même si nzambe na likolo ayebi ke nakosi Bruno ke akosi alimbisi ete donc eza pasi mpe mawa donc naokoka te je ne sais pas nde tovandi boye tozwana mpena place na nga nanu pendant 3 ans et maintenant vérité moko ekobima ke moto intel nde moto asalaki lelo bozala oyo bozali Papa Vincent oyebi combien ya baproblème on aleki nango na belle famille na ngai à cause toujours ya mabota na biso eza soni mpe mawa et maintenant quelques personnes oyo baolanda biso ya bandeko ya mwasi na nga bazomona ke vérité bimi ke tata mwasi na ngai nde moto aza porte malheur ya biso na nyonso to ngai na afficha devant bango non bima nani oyo c'est important na problème na eti ndenge asali ke akutana bapaster aloba vérité oyo ezalaka na motema na ye mpo na ngai esi papa na nga kufa mama na nga kufa na ovivre kaka boye nde nzambe akonduit ngai mais nana problème na eti papa fait ça en tout cas nana voilà merci beaucoup maman je pense que so na biso peut-être na papa Bruno na suka mais yo za maman nini okoyebisa biso bato baolandanga baomonanga na olela oui esa passe quelque part esanga esengo kolela mayemisi madevana naoki pasi naoki so esengo puisque na point no wana esika na ovandela te bakoma kotyola oleka baolakisa esa bien te famille na ngai balobaki famille mobali nanga moto baosala mabe mobali nanga aza koakize famille nanga nga na osengaka nzambe merci mpo soki kutu na otala na nga na koyoka na komona na asumuka aolimbisanga mais pourquoi pas nga nalimbisa ta mwasi olimbise nga nita mbombo na olimbisa ye na olakiseke na omona nzambe donc nazalaki na place na ondima nzambe wana donc si naokoma na bisengo azaka nzambe na nga otika nzambe na nga nga na olimbise na haute voix na olimbisa ye azaka bokilo na nga soki abomi mosusu etali to nzambe afongolaka nzela moto afongoli donc nde naza boye nakobota bana ebele na kombo ya nzambe na ondima wana nalimbisi ye mais likambo na oloba na vie ata mobali so asungi te mais so mwasi asunga eyaka mobali mama na eloko azanga epa na nga te point noir kuna brase eza place maputa eza saki aza na eloko azanga te na maboko na nga mpo nayebi ke so abatela ye mobali na nga te mbele nga na mona mobali o te mais nasungi ye mingi ya ndimi te esi eloko te oyo ya moke topesa ye yango ebundela biso nzambe azwa lokumu merci vraiment papa merci bapaster nanga bandeko nanga bamama bayaya nzambe azwa lokumu bosoutenir biso na mabondeli mpe nga soki naboti pardon so bosala témoignage te nga so nazwi naboti na oya papa nga na opesa témoignage ya bongana na ngai ba 27 ans mosusu oyo ozwi kombo te bapaster nanga na mpona mo azwa kombo. Merci beaucoup maman et salut biso et Seigneur. Je pense que celui déjà au lobby limbisi papa le gazan les cambo ya tata mwasi te c'est déjà l'essentiel mais tata mwasi na yebi que ozana pasi ni no ko yipsa bana na yo ya suka avant que to kata caméra pour to sur la source
likambo so ya koloba te nafuka balasenga ta pardon lisusu po balimbisaka kaka eloko mosusu te notikala mpe kozongela suku kosala makambo wana te mwana ngai ya mwasi alimbisa ngai Anita alimbisa ngai Bruno nakatata na yo nayebi eloko ekosaka ngai te eloko ekosaka ngai nayebi te Bruno eloko ekosala mabe te Bruno. Voilà, merci beaucoup, tante ko perception sous cité. Merci na bandegonion Shobo Tali et solo na biso oyo et c'était ça votre émission Vérité en face. Tout Skalina Papa Bruno, tout soana et en dehors à caméra et le reste tout mon ani na ba prochaine épisode na biso. Merci na ndeko tout tali émission lelo kozanga te ko aimer et puis ko tika commentaire pourquoi pas ko partager pe na réseaux sociaux pour que sango oyo et comme la bat nekonyo so bayeba que Jésus-Christ aza pe otika la molongi ya balongi. Merci tout mon ami prochainement. Bye.